Mbangu Kufi na 15h. Bake kusala ye opération, batsala nano autopsie, ba funguli poitrine mobimba. Batala mosopo ezalité. Poumon ezalité. Cœur ya papa ezalité. Et foie ezalité. Bakangi noki edi kamuni no. Eka tibilo Kongo bikenda ki wapi. Tata si mawasamona sikavutuke ngwe. Belena Mukoloyo, le 12 octobre 1951. Baninga. Nzambe azali nzambe mutu azali mukutu. Mukoloyo tata kushukuna na Lubumbashi. Apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya. Donc agoya soko koyate. Mukoloyo tata kushukuna na Lubumbashi. Apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya. Donc agoya soko koyate. Mukoloyo tata kushukuna na Lubumbashi. Apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya. Donc agoya soko koyate. Alléluia, engwe andi ukwiza tutalanga. Ah! Merci Papa Simon Kimbangu. Tango azongi na nzoto ya mibale ya Papa Diangenda na bibi lembo ya molimo oyo elakisaki ke ye wana ezalaki alobaki na camarade na ye et puis Papa Diangenda azalaki so azoyamba tata na ye azali komiyamba. Na 50 na lobi bien témoignage na wuti ko banda na nkolo Yesu. Témoignage nyonso wuta nkolo Yesu ebandi na Mama Maria aluki mutu ami bale po yeba. Abandi na tata disweme camarade na ye. Akei ko suki sana tata Diangenda senga ga mona bimangu na ba bazala ki wana. Et azala komiyam. Deux fois parce que moko soka lobi mususu ondimate mutu ami bale ya ko témoigner. Na 1918 ezalaki makambo milimo. Et salemaki Papa Diangenda zoko miyamba. Bandeko na 1951. Atie témoin ya mibale. Témoin liboso bana ne bango misato. Atie témoin ya mibale. Papa Kimbangu toyoki Papa Diangenda lobi. Na nzoto Papa Diangenda ezalaki kaka esprit. Mais na nzoto ya Papa Simon Kimbangu oyo tozana ye lelo yo tata Kimbangu kiangani. Ngai na koloba lisu Papa Simon Kimbangu kiangani te. Pona duti kote ya mabalobi na ngai to longola komba kiangani. Ezaka kombo nkolo esolataki. Pona ngai to lobaka Papa Simon Kimbangu yeyo. Balaki saki biso bana mikete ozalaki na Papa Diangenda te. Makambo tozoloba. Papa Kimbangu pona kolakisa ete nazongi ndenge Papa Diangenda bi tata lobaki akozonga le 12 octobre po ya kobandela musala na ye. Alongoli nyonso ya kati ya nzoto na ye libungu tunu pona kopesa témoignage sakwa bango azalaki wana oyo amonaki makambo nakotia sakwa bango te deja toyokaki ye nakotia so sakwa bango te toyebi Papa Diangenda otelo bango lisusu bake kusala ye opération batsala nano autopsie
ba funguli poitrine mobimba batala mosopo ezalité poumon ezalité cœur ya papa ezalité et foie ezalité ba kangi noki eti kama nino beka tibilo kongo bikenda ki wapi beka tibilo kongo bikenda ki wapi Tata si mawasamona sikavutuke ngwe Tata si mawasamona sikavutuke ngwe Lolengeni na tondo yonkoro ona bolingo na kisingai obimba na ngai na mipesi na yo na salela yo kirosuka bitumbango pe awela kiti tanga papa diangende ezalaki natanga papa Simon Kimbangu kianga nezalaki identité nyonso belge biso tomona te 1951 bapapa baza koyebisa biso ndenge ya botamaki e papa lise bayebi histoire bao nyonso bazali awa soki bayebisaka mpe nango te bayebi yango me mbala mosusu ezopesa biso pasi bamisusu doute estce date wana ya solo estce ye tuko solo totika kose komplike oyo nyonso tovandeli awa tongo ekoki kotana butu eye consort yango te topesa ye lokumu kimbangiso ye topesa ye tango tobundisa ye te towelela kiti na ye te tosalela yango bakomission te bomba même ngai zako nakoki kovanda jamais na kiti na ye c'est dangereux ebongidi mokolo mosusu nayebisika yo moyi wana ngabika yo ne m'appelle pas chef spirituel moi je lui ai dit abenga chef spirituel jo ngabika yo yo lingi na kufa bino bosakana de chef spirituel yo kanisi olamuki tongo zana mbeto olamuki militi ale chef spirituel ya bala te je serai encore beaucoup à l'aise ceux qui vont bien conseiller et ceux qui vont respect pour le conseil spirituel. Donc là, de botta na libota wana, bobenga peut-être conseil spirituel, wana pongi ko ya parce que na ibete oui. Kaya vila mieta ta ko tantela no zako chef spirituel. Kantela mi vous êtes kungana bongidi. Fula ma fois mati fu. Ya monsieur la merci nabino nyonso bolembi te kozala na biso nakanisi mutu na mutu alandi papa diangenda ye moko alobengaki ye mastodonte moto aleki bato nyonso na nguya elema ya makasi Le Massadon.